ndenge to mona ki prophète mo ba to sa prophétie ya ba liwa ya ba to pe to moni elandami net ne lokwa nokolo bani d'abord nga naza prophète à malerte nga za prophète à malerte nga nzamba lobelaka ngai pour que a kebisa libota soki danger zali et pour que ba témoigner faveur to pena loba prophétie eza ya temps ngaza prophète à malerte on a go sakola ba kufa to mabe komela batu ngaza prophète à malerte naza ba prophète o aliwate. Et quand on voit un prophète d'abord premièrement c'est un porte-parole. Un prophète c'est un proclamateur parce que quand on voit la prophétie ça a trois rôles et ça a pour édifier, qu'orienter ainsi que délivrer. Mais prophétie ko zalaka wana te pona liwa ya batu pe sala nini to pepe futa nini. Donc Manzambe, premièrement, bato belé baso monaga théologie. Théologie est le côté. Théologie est sunga biso po oye ba makamu o peut-être oka ko yebate. Mais plus mutasenyaka plus mieux Nzambe. Alors, comment on a que ebele fongo l'église, ezana ba msu bazo fongola selon vision Nzamba pessier, ezana ba msu bazo fongola pe selon sentiment. Mais la Bible dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Raison pour laquelle bozo mona ba vision belé des fois ezo suka kaka awe sali 2 à 4 ans et suki. Pourquoi? Parce que abengama qui n'a été mais à salika kapona sentiment to popona kombo ya zanango comme prophète té na botama prophète. Comment ça? Voilà. Parce que Bible dit à Jérémie que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Tu as été déjà établi comme un prophète. Donc à botama est déjà prophète. Donc au niveau ce tigala qui na simizaka na onde formalité. Donc net ngaboye na botama déjà prophète. Donc au tigala qui na simizaki formalité. Pasteur ba prophète belé bazo sa sous musala normalité et comme baromo simbela ngo ba kisi oya leka oya leka. Ngana okamo parce que muto asimbaka kisi premièrement ça déjà puissant. Voilà. Donc net ngaboye na ebité qui muto simba qui ça puissance ça sur na yete. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur Kleboa.com. Kleboa.com, c'est un nouveau mingi, obo talaka, et puis obo sepela, non, quand des messages de Melabinoba News, vraiment. Les lots pour national, les lots vraiment, la préférée qui toque non, la ndenga basal, nanzam, et tout, mais on a ndenga église. Parce que tu as remarqué trop, tu yambi, batunyo, sur mes côtés, basal, nanzam, et puis tu koma qui met koma quitté. Les lots vraiment, la préférée qui n'a Melabino, prophète Timothée Christo. Mosakoli Azana Mboka. Mais avant de commencer, j'ai toujours l'habitude de faire mes gros bisous à celle qu'on appelle Pichu Mangaya, boss lady, babi moi ça permet que le quoi zate. Sans oublier de la nation tonton Banda qui est mon boss. Et à mon papa chéri, Jolili Atala, moi à Londres, et à Solo à chéri, à Nons, que le quoi zate. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour à mon invité. Il s'appelle Prophète Timothée Christo Mosakoli Azana Mboka. Bonjour Prophète Timothée. Bonjour Jolicia, bonjour Kleboa, bonjour Bandeko Nyonso, bonsoir selon Ero Bazolanda Biso. Bonjour. Prophète Timothée Mosakoli Azana Mboka. Est-ce que vous pouvez faire une explication de comment Prophète Timothée Mosakoli Azana Mboka? Merci Jolicia. D'abord, quand Tozol Mosakoli Azana Mboka, ils ont toujours dans la Bible. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6, la Bible dit que tant Saoul a perdu sa papa naïe, il a fallu pour la baba qui ne le prophète au yazana ville, prophète au lobaka makambo il kaka jamais inaperçu. Ndé bazo beteli solo balobi que dans cette ville il y a un prophète ni solo baki qui n'a jamais inaperçu. Aza prophète au yazana mboka to que ne lukai. Alors quand on parle que Moussa Goulazan Mboka, cela veut dire que on reconnaît un homme de Dieu quand il parle et les choses s'accomplissent. C'est un homme considérable. Voilà pourquoi nous avons que Moussa Goulazan Mboka parce que nous avons sûr nanga pe nanga sûr nanzambe nanga. Nyos dans le bagage nanga jamais à côté. Raison pour laquelle babenganga toujours Moussa Goulazan Mboka. Ndinocho yoka ne lobeno lobi que non Mosakoli Azana Mboka makambo nyonso lo bagage nanga jamais à côté ça toujours sûr. Toko exemple nini ya makambo loba o esalima.
na makambo ngana loba esalema d'abord na kopesa exemple nanu moko toi tami balé ya pamba lelo Raoul Tono aza le prince des diamants eza grâce ya prophétie o ya prophète Timothée Christ Mosakola zana mboka na kopesa deuxième exemple eza lokola boss Alpha Solotani na Brésil et prophète Timothée asakola lelo azo vivre ba makambo nzamba lobela ke epi ya moni yango donc nazana mboka wana kutu sa compter église sa compter ya mboka mais o ezana batu nan o baza vivant ba kufite bazana bon moy nazo pesa ba exemple pe ba preuve mo eza tellement tangible donc prophète Timothée na mboka. C'est bon, merci beaucoup. Question na ramo pe ngana pozo ngana tuna rôle ya prophète na mboka yo cholo ba kombo niza bongo parce que rôle ya prophète na mboka est-ce que prophète peut occuper ça apesi donc teza que nengina poser question par rapport à quoi ndenge to mona ki prophète mo ba auto sa prophétie ya ba liwa ya ba tu pe to moni elandami net ne lokwa nokolo bani d'abord ngana za prophète malerte ngaza prophète malerte nganza malobela kangai pour que akebisa libota soki danger zali et pour que ba témoigner faveur topena loba prophétie eza ya temps ngaza prophète malerte on a gosa kula ba kufa to mabe komela batu ngaza prophète malerte naza ba prophète o aliwate et quand on voit un prophète d'abord premièrement c'est un porte-parole. Un prophète c'est un proclamateur parce que quand on voit la prophétie ça a trois rôles et ça a pour édifier, qu'orienter ainsi que délivrer. Mais prophétie ko za la ka on a te pona liwa ya batu peut ça la nini to pepe futa nini. Non, prophétie fait ça pour édifier, qu'orienter ainsi que délivrer. Raison pour laquelle un prophète Timothée qui sont na mboka na za wana sum na ko tambola bienté à cause de prophétie comme ko tambola normalement na droiture et peut témoigner miracle nzambe pour que ba yeba réellement au mosakolo loba qui peut kokisa c'est ça. Mais dans mon émission, ça là avec un confrère, dans l'émission, on a lundi pas commentaire na kat babino prophète azobi qui ça va malade, azobi qui ça va sida, toi na yonde mutoloba qui on a évité mais ngana lundi plus pas commentaire, mais ça là batumsu baloba qui babi pourquoi seulement azobi qui ça ka batu église au loko tati na ba hôpital tandis que batumsu baza na hôpital bazobela. Merci maman Jolicia. Omoni docteur jamais aucun luka malade na bandako sika bazali des fois muta paralysie moribond moko fa na chambre non ezaka ndeba malade bakendaka na mama yembo bakendaka peut-être na Saint Gabriel bakendaka des fois na hôpital à Kalembele mais tout comme kitambo pour que ne luka docteur alors luka na mosakola na mboka so ozana problème ou peut-être oyebike ezo simbate et soki oye d'office miracle nzambe s'opérer donc ngana zana dépend de luka maladie muto ça ce qu'on a hôpital net muto na hôpital yo moko sentir pas que muto na hôpital à côté maté ça kokiete parce que il faut docteur ndaka ndo luka muto malade ndaka luka docteur ndé muto na hôpital azobela yo kokendete parce que pour ça docteur par excellence na kendaka soki muto ayi lobi que peut-être papa nanga azobela za na hôpital wane ponga na prophète ba cas grave na yepena na bimisi yo tamboli ozongi normal bato yi prophète Timothée qui sont mosakola na mboka donc soki za bongo bazunga na ke d'office miracle monsami ke ngamoko na keika kaboye non parce que nga naza docteur ma maladie ne faut pas luka ngai maman mo sanga peut-être que papa naza na problème paralysie papa za peut-être na hôpital sali autant de mois lokola na mosakola na mboka na landi na keti place dans hôpital na bondel miracle s'opérer pour nga za le roi docteur c'est ça. Ce qu'on dit non ko le banande ba pa komo ba mikolo ke non ba pasteur ba prophète belé bazo sa isu musala normalité et comme ba komo simbela ngo ba kisi oya leka ngana okamo parce que muto asimbaka kisi premièrement ça déjà impuissant voilà donc netinga boye na éviter kisi muto asimba kisi ça impuissant ça sûr na yete la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde donc kisi ça mabe puis na bato bazolo baloba pona basala nzambe ngana yebite la Bible dit que on reconnaît un arbre par son fruit donc zetenyo sobe ba okana mbuma nango ona koloba yangwana. C'est mon tozo non un ministère na yo betela biso no lisolo ministère na yo prophète au banda qui prophète ndenge nini parce que elo monga na remarquer lelo na celle qui ngo exact to ça que mission mo bozai plus to banda le anti valeur ngasko loko mona lo na kati anti valeur wana malgré na zoa qui éclaircissement te mais na posa yo éclaircir en pardon na baki normalement to banda mona muto po comme pasteur ou bien comme prophète face à l'appeler mais mikolo ezaka muto mo la muka fongo l'église au monika na kwa mo bossa sa l'église. D'abord na banana na wana tunazunga na question liboso d'abord comment que ngai prophète Timothée na comme prophète te
nabotama prophète. Comment ça? Voilà. Parce que la Bible dit à Jérémie que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Tu as été déjà établi comme un prophète. Donc abotama est déjà prophète. Donc au niveau ce tigala qui na simizaka na formalité. Donc net ngaboye na botama déjà prophète. Donc au tigala qui na simizaki formalité. Na baja 8 ans déjà na bani déjà ko mona makambo se réaliser. 10 ans na bani ko te parole de Dieu. Parole de Dieu plutôt. 2001 na déjà consacré comme étant prophète de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui. L'église, tu as ton église ou bien aux années église avant? Dans une église, l'église est Nzambi, mais vision c'est moi le visionneur. Ministère. Voilà, donc église les aides de la montagne, donc on a un représentant légal, il y a église Nzambi. C'est ça, église Nzambi. C'est bon, on a ce qu'on a question à poser. Et question, il faut. Ceux qui mutabani mamanzambe il faut les capitaines bakura les makamuro boye non 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 donc mamanzambe premièrement ba te belé bazo monaga théologie est logoté théologie ezo sunga biso po oyeba makamu o peut-être okeko yeba te mais plus mutasenyaka plus mieux nzambe alors comment on a que ebele fongo l'église ezana ba misuba zo fongola selon vision de ma PC et ça va me souvenir la paix selon sentiment. Mais la Bible dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Raison pour laquelle bozomona ba vision belé des fois ils ont souka kaka ah ça dit 2 à 4 ans et souki. Pourquoi? Parce que a bengama qui n'a été mais a sali kaka pour un sentiment to pour na combo ya zanango et to pour na profession ya zanango. Mais muto a bengami na Nzambe quel que soit bitumba, quel que soit malheur et ministère wana eko perster tina souka. Parce que nous avons sa vision, nous avons sa provision. C'est la raison pour laquelle l'église les aides de la montagne, les lots c'est déjà 10 ans en décembre année oyo banda vision de déjà bandi oui. Banda église n'a acheté. Ah. Omoni. Non contre. D'abord le bozam c'est l'ensemble la kito acheté la ko bandente mais on me dit que jeune garçon mort. Ah non 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 non. Na oka moi pourtant la bande déjà la dit ça. Bato bande ko mona nga bando benga jeune garçon ero déjà na ndenge na zaleli na za su jeune garçon na za papa na déjà papa age pezali ko les alwa mdeba age nzambe te age nga pe mo ba yebi bizate mais na za daka mukolo makasi koleka déjà 10e année yangoyo au église les aides de la montagne ils ont totalisé donc plus que âge même il y a maturité je crois maman Jolicia Klibo bande ko nyiso ba ko invitation ils ont tellement lipamboli makasi koleka donc c'est ça. D'accord. Prophète Timothée Christo Mosakoli. Nabosa di Mosakoli ana mboka. Par rapport à Maramboye le Kanamboka, Mosakoli za mboka. Ozomona ndenge nini pozolo banini. Omoni David dans la Bible azalaki prophète en même temps azalaki roi. Ezaki na makambo o ezalaki ke soka za na poso ka Nzambe azalaki prophète abande ko consulter Nzambe. Voilà la raison pour laquelle on baki na bandelike Saoul abungsi banesa papa ni malgré que papa nazaki na mbongo ebele mais il a fallu kaka baki ne ko loka prophète. Neti ngabo ina na kata mboka. Il faut ba kondia mboka oyo ba consulter na numéro ba kozo ya ngai. Na betiti kotak pe miracle s'opérer ba yebi makamuni ya mboka parce que okoloba ka koloba boy ponga za prophète malheur tel iwa nazoloba nazomona na yebi makamuni nazoloba soki sida ezo za tikotak et puis cancer ezo za tikotak ezaku de lisolo te déjà sur na bondeli polo na tina inerbe selon ndenge yo linga na hôpital yo lingo biki na okende pe na yote na bonne na so ke na hôpital lingo biki alors soki lelo mboka ya Congo parce que na kata Congo prophète azali parce que ils ont un prophète de la nation puis ils ont un prophète na mboka prophète de la nation na kata mboko yo ils ont prophète Neema Sikatenda ozomona parce que na kata Congo ils ont ba sala nzambe mibale on zama tem c'était que ba prophète Neema Zali Sikatenda puis prophète Timothée Christo Mosakola na mboka et so ba lukinga po ngapi nani na mboka na obujete na mboka po na tala makambo ya libanda na mboka awa so ba lukinga tiko tageza faveur ezali parce que ngani na prophétie pe ya mboka donc so ba lukinga faveur nzambe ezali za possible prophète Timothée na mboka si je comprends bien po na yo na mboka mo ba prophète ba kami ba le ba onyo so batikana ba prophète te na lobi boyi selon yo ngai naza mutu na yo kaka nzambe pe na mona nza na yo kaka o nzamba lobela ngai ça que lobi ke na mboka prophète ezaka ka Neema deuxième ezayo mais toi mi balé mabe maman Jolicia parce que nga nebi ke ba prophète bazé belé vraiment parce que mutu so ko zane prophète mako zabe abenga za prophète mazé évangéliste par ministère ce qu'on a na loba na ministère prophétique na cadre wana parce que musa ko zane pourtant na 5 ministères
eza docteur azali, apôtre azali, évangéliste azali, prophète azali. Biso nyonso toza ba ministre, mais mutu na mutu aza na ministère na ene singa bina prophète ne maza prophète aussi. Mais il y a d'autres personnes peut-être que prophète maza évangéliste na ba cadre wana. Mais prophète ne maza quoi prophète. C'est grave ça. Parce que tout le monde a une émission. Il faut comprendre que na tanga plus pas comme batuté. Le monde a prophète mo bazulu tel sakola pona mboka na boyme. Prophète Timothée lobi bazaka mi balé na prophète Nema na ye moko. Ce que ba prophète mususu na soba comment te que ça bango bien. Ah soyi ba yoki. Il y a des problèmes té moni vérité ba bomba ngote. Soka yo qui a comprendre même sous nga pena na kota ba polémique ba pasteur té donc le quoi na kota na ba polémique ba pasteur té na pesi bango nyoso mbote donc tabiga prophète mi balé na nenga mabete na nenga nga na monde la parce que nga za prophète na za considérable ndimaka na o nzamba zolo belangai. Donc c'est un peu ça maman Jolicia. Non, on a posé une question pour Namboka Nobi pourquoi on fait sa prophétie pour Namboka Tolobi que non dengezana ba konzamboka ba ko numéro no ba benga au contacter ba on pardon tandis que bisonyo soto Namboka. Bisonyo soto zana pour so yebe loko ni nezole Namboka. Est-ce que bisonyo se photo so numéro to benga na tour na biso na toazo la prophétie na Namboka. Donc problème eza boui tant ozo ba prophétie mboka eza mabete. Au moins na kata Bible ba roi lokola ba David wana bazaki na ba sagesse et puis intelligence parce que lokola sagesse eza likabo nzambe na pesa ka nde mutu eza capacité nzambe pesa ka mutu donc cela veut dire soko za na mayela ko lobela ngote okokota prison monte ke musala nzambe et prendre des fois fin ozomona parce que na mokilo biso doza lelo ba injustice ba mambi belé zali raison pour laquelle na bike ba lukanga parce que na ko lobango boete pour lobe comme elanga danger na tambola mabeza late mais loko na mboka o nyoso ko lukangai na prophétie pour na RDC à mobimba donc on a bandeko d'abord ko consulter prophète Timothée ba yebi ndenge na zolo ba yebi prophète Timothée qui somo sakwaza na mboka donc c'est ça. D'accord pasteur, merci beaucoup pour tes réponses. Naza pour ça ba selon yo dans le but que le prophète Boaka ami balesko to ki na ba pasteur ninyo mona ba travailler ka bien parce que comme un pasteur nous sommes allo kuta pasteur et comme kutu o so na mto so pasteur akala oya za isuta kufa wana ndazaka pasteur mais au mona ba oya lelo te ba travailler sous bien est-ce que yo za prophète wa musakol ningo lobi musakol za na kati ya mboka est-ce que ba pasteur ninyo mona ba travailler bien d'abord bazé belé ba travailler ka bien. Mais le rôle la minute n'engé de ça les messieurs un peu moins limité na kotanga moi 2 ou 3 ozomona pour son natanga minute c'est limité te pas signaler biso pe kuna te que minute c'est limité donc sans toi à l'aise tanga na yo ah problème ezate donc na kata mboka oyo eza lokola na ba les bichons ma passa ba olimo Bishop Mapassa Baolimo aza coach aza papa oyo alimbate ko soutenir les prophètes Timothée Christ baza ba papa oyo aza coach na ngai aza ba papa batambolaka vraiment na kati ya droiture oyo chaque fois que soki na fandi azukaka tango pesa nga ba conseil et puis façon na ko tambola vraiment pour na ngai et arranger ka ngai donc je crois na deuxième émission de osani na tanga msusu. Prophète Timothée, on m'a dit la tire comme micro. N'abandonne les lots mob, mais la comprend tout un cas prophète moko le bail autant à 2 ou 3. Mais la comprend tout un cas tout moko. Parce que au moni Zoro binatanga problème de na otanga donc personne aussi les musées dit na bal Alexandre ou azapena papa na biso koko na biso parce que nanzela na ye lelo tozomona miracle mambi belé et puis toza béni parce que réveil ya nanzela na ye personne parce que nangalo tanga était pour déjà akufa mais loko la nzambe na tambla toujours na biso na tangi pour maman Jolissa Sepela. D'accord, merci mais au komika até parce que fa ko tanga ba te belé. Eroten comme moi dit na bala na se rappeler ne lo mombo. Au moins à l'époque série azalaki. Nzambe dit na bala zalandeni. Au moins par exemple Terra César en face des églises. Yesoka telemo bika tel cas en face ta bonne que église dans église na Terra c'est telemo bika bolongwa place wana. Erol babolongwa place na lobby les lois tiki message accueil. Après des jours so bobo soka sali prière. Bon mon ka ba Terra sala ba mo ba longwe sa ba yebisa bango. Comme mikolo to comme remarquer au moins na église à terrasse kuna ba beta ndombolo kuna ba oyemela nzambe po ni makamoni za la soute. Donc na habité net singa pembe place nga na zaliwana na habité terrasse zate so ezalaki peut-être makambo ndenge salema ponga atambo na nzambe di na bala na assure na yebi
nayebi parce que place église qui déjà na Mopulu place église bandi na Mopulu na bandi depuis 2008 ezaki bongo to na bandi na une année alors église moko ezaki pembeni na ngai wana enini bar yebanaka tellement makasi pekisa bango na bisa bango ka keno lokola mama nzambe ezalia il faut bodimina quand même voler pour ba jour na ngame ba banda au salon na ko alors ba plus nyoso ezika donc pona mona nzambe edi na bala tambola ga nanga tikotak. D'accord, pasteur, na mwa bakoma osinalinga tomo ki na suka émission azana posa ya une maman pe na mona ki alobi azana posa magaza musika mazana posa yo sakula pona vinae azawa te azwa numéro na ote mazana posa yo sakula ka pona vinae soka remarqué que makambo wana eza yeye moko obenga soka remarqué donc mbalasima nde dosa l'émission boicha pena ligne hein en direct to kocha même téléphone vert to kocha même ataba kombo na sakula boyi tikotak. Au moni émission ba musuba kolanda ngolo lelo musuba kolanda ngolo musuba kolanda après 1 ou 2 3 mois au moni que faut ça quand même na sagesse parce que ngana na mboka na pe na sagesse onza mapesinga jour mama jolisa ko cha peut-être en ligne boy na ba kombo batu tikota keza nango permanence amba di na bala. C'est bon, merci à mon cordon Herman pour le garçon slim, mais il faut balancer son témoignage parce que c'est que prophète l'église n'est kuna soko fandika boyo cheka nzambel boko pas sur abika et slim bala boko slim mais to landano ba témoignage parce que tous à la plus na posa herbat ba témoigner to zone dima olé que yé a témoigner pour na batwana et puis on se retrouve après. Nzamba sali akokamwa pona mwana o po façon azalelaki na ndenga akomi sikoyo so muto amoni ndenga azalaki liboso na ndenga akomi sikoyo akokamwa. Mwana wetu fate parce que promesse de ça. Maintenant de voir qui y a na so kuwa sambe aidi na bana. Tanga yaki na mwana awa ba pose zolongwa ina nzoto. Pe tamba pose zolongwa na nzoto ezosa kwa ko nzoto ezo parce que so memi okoka solo. Pe okolinga ko mema ete okoyoka paso vandi pembe nozo sentir solo ba pose pe olinga osimba te so okangie na liputa tango ofungola liputa ba pose zo kwea solo zo tambola na mwana fo zipa liputa po mutu so ka so atali fa balselongi atala pe mutu so atali abandaka kolela so atali ka mwana fa banda kolela donc nazo bomba mwana nazo zipike ka na liputa tango toye awa papa bondeli pona ye to ko kende atokende hôpital tant que hôpital boso tokei baboyi tokende hôpital ami balé baboyi tokei ami satu na Saint Joseph babike bino bomeme biso ebembe na bino bomeme ebembe awa mala bokende nini mama yemo bokende ebembe na bino kuna ezaka na biso te mais hôpital sikoyo bakomi susu ezaka na biso te toyako yesu pa papa bondeli pona ye papa Timothée abondeli pona ye tanga abondeli pona ye lelo mwana akomi changement mwana biki prophète somo hein non somo témoigner nzamba edi na bala tanga salaka miracle toujours étonnera bato hein donc moi je dis seulement merci à Dieu pour nzamba zaka nzambe. D'accord, merci. Nous voici déjà à la fin de notre émission sur Walanda Kayo. Quand de l'objet prochainement, tout ça, en ligne, tout, mais que ça, la pas en ligne, parce qu'il y a une émission aussi. Tout ça, la clé, et tal, maman, c'est plus bon, bengayo. Merci beaucoup. N'apprécie d'abord Mbote na France, maman Karine Biasaka. Maman Karine Biasaka Itono, Raoul Itono, le prince diamant aussi, na Angola, n'apprécie Mbote. Na Brésil aussi, les boss, Papa Alpha Sulotani na Brésil, merci beaucoup pour notre soutien na yo. Et puis na Belgique aussi, ma fille aînée, Tracy la Ségolène, na PC Mbote Belé, na France aussi, Candy Lukaou na France aussi, tout ba soutien na nga vraiment na PC Mbote Belé aussi. Esther aussi, na France, moi ça va na PC Mbote et puis na Jolicia Cléboa Mobimba. Vraiment merci, nous sommes tellement ravis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là c'était le prophète Timothée.
te Christo mosakoli aza na mboka ngai kombo intéressé ngaka mosakoli aza na mboka donc ata bozo sala bozo mata bo comprendre que mosakoli aza na zo mona bino. Merci à tout le monde, merci à très chers internautes. Maintenant so bangabi so mingi restez branchés sur cleboa.com. Je vous aime beaucoup, bisous.